Merci très cher internaute. On se voit toujours à Bologna, comment se style, comment se style la chaîne Polo et faire toujours dans le message pour le baba bien au CK. C'est vraiment, on va stress toujours à comment se style, c'est que nous avons actualité qui toujours à comment se style. J'ai dit merci à mon boss Maître John, dans la Suisse. Merci à mon maman Micheline, maman Christian Paparazzi, ainsi ma caméra. Après le voyage, à mon livre, dans le niveau, il y a qui vous gomme, tout ça comme on a pasteur l'été à Canada, par rapport à l'aide humanitaire, comme mon livre, il y a ça là, en Allemagne, quelques artistes, comédiens. L'été à Canada, à Katsuane, il y a face à la presse, il y a Canada, la vérité, nous, c'est les gars qui même que Rolanda, vraiment, vraiment, vous avez toujours penché, le scotché, on sait toujours s'abonner, c'est le problème avec on a conseillé le numéro, ça vraiment, quand le parfum de la presse, il reçoit un amour toujours en direct, mais ça toujours, mais on sait maintenant, on a tout côté déjà, tout côté à la bino déjà, parce que conférence de presse, c'est ça, et ça toujours, les gars, merci, à suivre. Pasteur, première question à M. Zali par rapport à tourner au Sala, la première dame honorée au nom de Maman Olive Lembe Kabila, maman sociale, maman Boazan, un thème pour approcher toujours l'artiste en général. S'il faudrait aussi la mission évaluation pour expliquer. Pasteur Lité Yakanda, tout le monde y est dans Maman Olive. Bakeyi wapi, pe bake kosala nini. Eza boye. Maman Olive Lembe aza na fondation na ye to bengi yango Fondation OLK. Fondation Initiative Plus. OLK Initiative Plus. Fondation OLA Initiative Plus. Eza wana pona ko soutenir bato baza na problème, bato baza faible, yango eza pona ko soutenir bango. Maman ekomelaki na bato pe atalaki yango na ba télévision, bande kona biso na Bukavu. Bensandi esalamaki ya bandako kobukana, ya ba moto ebandi na ndako moko esi bandako ebele mbala moko. Ekomelaki mama na matoi ke bande ko bazola na banda. Bande ko bazana musa kolalela te. Ba mama bazana maputa ya kokanga na nzoto te. Lokola bato ebele ba comprendre que ke twana likabo onza ba pesi biso me bato ebele ba oyeba. Mais ko ba yebe sengeli peto yebisa bango. Bien aimé maman Olive azali likabo ya mboka o Congo me bato ebele bazo comprendre te. Ngai ne ko comprendre ngo tangu na zo invitation na tango lina mama na vandi na mama na lié na mama na comprendre que mama asali kaboko na biso to komaki na Bukavu. Tant to komi na Bukavu, une affaire il y a 1000 maisons, 1000 familles, maman a soutenu bango na tol na lipute ya kolada na mbetu ya kolalina même na mo fond de commerce oyo pour que baba na ko débrouiller nango. Sikona nina loba Bible bananga boye mutu oya loni na oya sopi mai basali musala moko. Osola na papa Bible zoloba mutu oya loni na oya sopi mai basali musala moko. Sikoyo esengeli ozwa autorisation ya moloni a condition de la ye po ya kosopa mai. Lolenge Maman Olive esika yake kolona abengi biso to accompagner pour to sopa mai. C'est-à-dire ezalaki likambo ya malamu ya kitoko kokende kosoutenir bandeko na biso na Fondation OLK Initiative Plus ya mama na biso Olive Lembe. Tokendaki tosali mosala kitoko na tourne na biso, tobandaki na Goma toke Bukavu, tolongwe Bukavu tosilisi makambo nyonso tokende kosala kuna na Bukavu, mabota esepeli, mabota epamboli Nzambe, balalaki libanda, elamba konate ezalaki te, mbeko akolala ezalaki te, mama ya boboto Maman Olive Lembe atikaki bango te. Yango nazoloba boye Kinshasa eza Kongo te, Kinshasa ozomona eza Kongo te, Kongo eza munene. Tika na bakisa Maman Olive Lembe boboto eza lolenge na yo, kosalisa bato eza bitidi na yo, koyokela bato mawe eza comportement na yo,
na kati ya kitunga to pe na kati ya saki no ya bo mama na moni manka na kati ezali tika ya wenzambe apambola mama musala ko biso tokende kosala na tourment na biso yango. Merci beaucoup, Pasteur Lité Akanda. Parlons un peu des critères. Quels sont les critères Oyo Yozale Musika na OLK, Ozali Fondation Olive Lembe Kabila, Ozali Musika na Bango. Moi personnellement, j'ai eu la chance de faire une émission où les là maman, Tosé Bélé. Et enfin, maman Livayo Kyo. Il y a des gens qui sont dans le monde qui maman pour voyager. Il y a même pas photo Oyo Kosaki. Quels sont les critères au maman Livasalaka pour la pelle la bâtisse et comédien Pemé Nae à voyager là-bas? Pour des accords. Bon, il y a pour le babou. Au moins, on n'a pas ya maman, critères exacts. Pour sélectionner peu partout. Oh, les gens qui ont ça va combo ya batu, ndenge sengeli pas kotisa. Na moni modalité wanati. Et sengeli to yeba, maman li basa mama. Oh, vous avez ma mama ni mama. Asa penza mama ya solo. Papa te, ngana yeba ki kokoma pembe na maman li. Bakotuna ngai oza mutu ya religion nini batuni na religion te na kanisa ki bakotuna nga oza mutu ya mboka nini batuni na yango te na kanisa ki bakotuna nga oza mutu ya parti politiki nini batuni na yango te. Papa omoni na vie artistique oyo ya bacomédien mwana mibengaka mpe eza bongo naza Mephibosheth. Pourquoi nalobi naza Mephibosheth? Lelo oyo artiste ya komoto pe ya mboka na biso po babenga ye na likambo po babanda koconsidere ye esengeli afanda na banda esengeli afanda na makampani esengeli afanda na kitambo esengeli afanda na lemba mama olivilembe yaya ngai nafandaka na musike na lodeba na cimetière ya Sifoko esika oyo batiaka baartiste kate etika oyo baartiste bayebanaka te soki nomituna mama Olivilembe na bakritere akozwanga te na konfirme aza mama ngai na konfirme mama ni mama oza mama na remercie yo oza mama liboso matisanga na avio na mboko eza yo oza mama pamba te lelo fo batala alati ndenge nini afandaka na komini nini aza mutu ya quartier nini andako na ye eza ndenge nini ngai nafandaka na lodeba Mephibosheth artiste ya suka mboka na masina Sifoko ndako na nga awa cimetière ya Sifoko awa naomituna bakestion na bakritere balingaki bazonga te lokola za mama lokola za moboti papa ata yo ndenge ozawa soki bayebisaki obenga baartiste comédien olingo obenga ngai te aza mama ni mama Olivilembe mama bangebele tokendaki mpe na elombe soki bapesaki yo liste benga baartiste comédien nandimi te mama ni mama Olivilembe boboto eza lolenge na yo kosalisa bato eza bitini na yo koyokela bato mawa eza comportement na yo nazalaka mai ya miso ezotanga ngai bakambanai bayebisinga babi Lité ya Kanda kombo monene oza nango na mboka okende ovanda na basina Sifoko pembeni na cimetière banini bakomona yo yakata na lemba yakata na limete yakata na makampani mama ni mama. Merci beaucoup. Maman ni oza nzambe maman oza nzambe omoni noteli na lodeba na basina Sifoko na suka mboka face à la presse. Merci beaucoup. Je crois que la presse nous a représenté là où on a la journaliste. Je laisse la place à la journaliste et au hasard la question. Les journalistes aussi, si tu peux passer pour poser une question là, passer calme-toi. Calme-toi. Mephibosheth ya baartiste comédien nyonso yeyo masumu eyebi te elomba yebi te mama valorize ngai
Merci, voilà la question de Cynthia. Qui d'autre a la question? Posez une question. Et puis, les Kwami Bala, allez, Kadija. Merci. Ndeko Moussou pour la question. Ndeko Nadège a s'approché pour poser des questions à elle. Comme ça, série de 3 questions et puis il passe à vous répondre à vous. Bonjour. Portez-voix. Merci beaucoup. Qui d'autre? Troisième question. Merci beaucoup. Passez à répondre. Merci beaucoup. Kokoma ngai pembeni ya mama Olivier na uti koloba boye. Foko na message bien na zo pesa. Na lobi boye. Soki oza motani Bible ko comprendre. Mephibosheth azalaki na kati ya Bible. Ndeko oya bukana azanga mpoka. C'est-à-dire Mephibosheth fina ye echanzaka eza na liste ya souvenirs. Mais na boyi ko toucher na kanisi ba histoire ndena ya ngai. Ndenge na uti koloba. Lelo artiste comédien po ba kubatia yeka. Po ba kubaye ba ye. Po ba konsiba ben ye. Esengeli afana na lemba. Esengeli afana na makaba. Esengeli afana na banda. Esengeli afana na bingwala na ba komina likolo oyo esa développer. Ngai naza artiste oyo batebele bamitunaka awutaka wapi abimelaka wapi moyako nakisaka mona ndako sika nafandaka eza te moyako nakisaka mo karte sika nafandaka eza te na somi nafandaka na sifoko na masime kuna na loteba ndenge fia Mephibosheth ezalaki yango nazomituna mama azaka mama amoni na ndenge nini atali na ndenge nini abeli na ndenge nini ona na kila lobaya Portez-voix. Merci beaucoup. Omoni vie eza na molenge na mwebele. Ngai pa ya mama eza na ministère moko te oyo bapesi nga nazosalela. Nga naza artiste simple lokola baartiste comédien nyonso ya Congo. Mama soki asepeli abenisanga abenisi ngai. Soki mpe abenisi ngai te eza problème te aza mama na biso ya kotikala kaka mama. Nga nafandaka na ndako ya mama te nga nalalaka na ndako ya mama te. Mais mama lokola alingaka baartiste comédien makasi ndenge naute koloba na kati ya elanga mutu oyo adomi na mutu asopi mai basali mosala moko po soki mosopi mai aza te bandunda to mpe bilanga wana ekokauka nde mama abengaka biso na cadre ya koakompagne fusion na ye
Deuxième question. Nadège Moté. Merci. À part que ça artiste et comédien, tous appels à l'activité, tous appels à la vie privée, on y a bien sûr au salata. À part il y a artiste et comédien, n'est-ce pas maman ni va bien s'acabango, n'a ouïe de papa to bête na confiance ma bête. N'a ouïe de maman ka siko awa, n'a lobi moye, n'a mutu aloni, n'a ya sopi mai, basali musala moko. Mais aussi dans l'autorisation, il y a un colon milana, il y a un colon milana. À condition de l'employé, pour accompagner, pour la consommation. Donc, il y a qu'à soutenir Fondation OLK, Initiative Plus, il y a maman Olive Lebe, on est soutenu à Bana Bitique, Bavevi, Bazani, ne pas quoi qui problème, Abelaki, Akoufaki, négatif à biso à comédie. Après, il y a un moment. Pasteur de la foi l'homme de Dieu, Tata Bamouali. Siko, Yamba na komeme na mkongo ko la bébé, boniko, et comme il n'y a pas. Nazolo beda, par rapport à ce qu'il y a likawe matisi biso na ba avion. Asa papa. Nene biso te na bungi. Te, bo pesa na ni puta. Na ba na komema pasteur de la foi na mkongo ko la bébé. Bébé na merce biberon. Merci beaucoup, amis internautes. Nous poursuivons toujours avec la série de questions. Je vous promets qu'après cette série de questions, nous aurons une grande surprise que vous allez découvrir d'ici peu d'ici là. Et quant à moi, je laisse encore une fois la place à nos concerts, à nos confrères pour poser deux questions. Merci. Reste loin. C'est la question à suivre. Pour y avoir posé trois questions, mais il ne faut pas poser de souhait.
Merci beaucoup. Les mots troisième personne. Merci beaucoup. Première question. Magui beaucoup. Magui beaucoup. Magui Bokungu, Yokane Bisalio. What's it called? Maman Oliva Salakana Sokodate. Azabe ministre de la culture et art. Maman Olivi, Azam Mwasi Yabatu. Yamokonzi, Papa Kabila, Papa Kabila. Boni Weko. Yokana Kamnazo Ebisa, Asalakana Sokodate. Asalaka Pena ministère de la culture et art. Magui Bokungu Yokana bien. Batinyo Soko Yoka. La difficulté de la mission des artistes est que nous avons dans le Cameroun. Est-ce que maman a ministère pour nous aller? Bon, maman, comme ça, c'est bon, mais ça m'a pas l'air. Oh, bon, il me répond, maman, ça me pousse simple. À ça, la titre, parce que ça, moi, ça me pousse. Ce qui a des bisous. Dans un temps, comme nous avons la difficulté, nous avons maman a des bisous pour toi accompagner vision. Est-ce que tu peux accompagner vision, maman? N'a pas mis ce code-là. Quand tu peux accompagner vision, n'a pas mis le ministère du tigre à tremble pas pour mon ami. Oui. Et ça n'a pas pu mon côté dans ma campagne. Comme à mon côté, ça n'a pas été. Ce qui est ça n'a dit comme ça n'a pas. Mais biso va on peut soutenir l'initiative plus. Tu es soutenir l'initiative plus pas pour exactement comme mon côté ça. Maman, bon nous to chang ça nene baptiste de venir na chang ba ko kate. Mais moi na sala di baptime. Yé na famille à tout moment ko belela pour ba mon na. Et ça na comme mon côté ça. Mon doit conseiller. Maman ça na ça vidé siager. Place où on nous sort dans le tête maman kan. Place où on ministère qui tire dans le tête, maman a commencé par ce qu'on a mis, ça m'a fait des amis. Bon, nous, et comme il y a t'as pas mon ami. Troisième question, oui, maman Denise à sa maman. Maman Olivier à sa maman. Mon qui descend dans le camp rebelle. Maman tout qui a confié, Bachel a quel maman. Maman n'a pas maman. Mais dans l'ensemble, maman ne se passe pas maman dans le maison. Et si tu as fait le compte, il y a moi qui ne peut pas maman. Et ça ne pas maman, il n'y a qui n'est pas maman. N'a rien pour lui. N'a pas liberté, pas de rien pour lui. Maman lui fait
Beaucoup n'a pas bien. Faites attention. Bon, tu vas des autres, bon, tu vas des autres. Bon, tu vas dans qui, bon, tu vas dans tout le monde. Parce que la maman a mis ça. Maman ni maman. Maman a mis. Au tchèque, il est pour la nuit. T'as pas la maman nous sur la Congo. Journée de la femme, et moi, je vais l'entre là, c'est ma maman nous sur ma coupe. Merci beaucoup. Nazala na succès banakala. Et puis liboso na ye. Na bandi antenne 1 na 2004. Baso be maman héritier ya famille. 15 ans de carrière artistique ba témoin bazali. Po ba tumsu ba lobaka 20 ans de carrière de ba préfessate. Ngai nazala 15 ans de carrière artistique. Ya koleka na antenne 1. Mutu nini akoto kwa musapelo bakena makabo ba théâtre chaîne ni ko le kantene ana mboko ko ata le kweya photo no la vérité kweya ata le papa na be kweya kweya kwa za shukuna Pour le moins, bon, ça m'a. kwa na zakuna te kweya na be kweya na sali turusa na maboko avie pasteur de la foi na bana succès kala si le lot comme ma pasteur lui dit kana succès au mandat yebisa tuna popino bozoloba mutu auti kotuna question awe nani ndepana prince kalo ndepana otuni question tuni mapeso bima lokwa neti ya bimani bosuna ngazwa succès ngane siko lokwa nzeko bima nena komi na banda liboso na ye na banda succès liboso na ye John Palite apete kotuna ye 2004 kelo tuna na antenne aba chaîne nyonso ya Congo batini mukeni bakole mukeni bayebi tuna kuma kwa misali qualité akala abana masoloka bana moko bana to ba mutengana KMP président la bango benga bango esi bango do mutu akala internet ile lwe mutu ninga yebisa ngai internet ngai na senga yembo na senga mbongo te na ebe de difficulté za makasi ba patron na bino ya podio ba site ba internet bazo nyoko na bino makasi 3 mois 4 papa na lobaka kokata 3 mois 4 mois payé ya to ya mbongo na basi kuna na poto ya mona kama yako tumsalimu zake na basi ni koma boko presa ni na basi boko junior ozomo na papa junior mo waba abali ko soutenir na ledote soki boyoki mutu moko ya internet na seni ye mbongo boyo ko lekila awa yenga kopesa na suspension mutu mususu te ye atiki makambo te tata pa mo biso merci bakulutu balobaka boye bamama na biso bakoti biso balobaka boye mwana tasumbe bino na loboko mwayokata loboko eza te mama aza kaka mama soki oki na kati ya bafamille okomona yango lelo tokoma komona na kati ya bafamille moto abakwiti makasi azali moto atanga mingi serie azali moto akosala makambo kosede basi na desordre komema basi tina lubonga famille na lolenge mokomona bamama bazokaka motema mama aza mama
wepona ni wana na kukana goma lidi akanofani kima wepona ni ah mama mama ni mama livilembe mama banendele na bi mama na akanisa mini makambo na omona ngolo kwa ndoto so na sutuki na stilika makasi tiketi kalaka wevina na mobima mama pasa zala ya seki na yo kinesero ndaba pa mo na mama livilembe. Merci beaucoup, amis internautes. Avant de continuer avec dernière série de questions, nous allons inviter un artiste dessinateur. Un artiste dessinateur, on a dit que Pasteur Lité Akanda Azali, artiste préféré. À cet effet, il a bien voulu que Asa la mission surprise, il y a portrait Asali pour la Pasteur Lité Akanda pendant que l'artiste Mosemou Lanzaba Richard Aza pour s'approcher. Je vais demander à tous les journalistes de mettre les maboko à artistes pendant que ça va. Et là, pour la portrait, beaucoup d'artistes là prévu pour l'artiste Lité Akanda. Oui, merci. Oui. Oui. Oui, merci. Merci beaucoup. Je crois que le caméraman, besoin d'image, vous m'avez passé à l'idée à Kanaïwa, à celle portrait. Yango n'est pas artiste, Richard Monzari. Merci pour merci beaucoup à l'artiste. Je crois, artiste, c'est ça sur adresse, on va coordonner, on se bat, on a besoin de retrouver au couteau. nakuta na kado munene mpona ngai esali esema makasi nzambe akanisela ye baprogramme na biso nyonso eza na maboko ya manager ndenge nde moto azokumba rapport ya baactivité oyo eza liboso mponga nazalaki te naye kokuta nyonso ye na garde contact ya bato nyonso wana nzambe na ngai apambola bino nzambe akanisela bino nzambe na ngai apambola lisusu mama Olive Lembe naza artiste oyo natikala kosala nzonzini te na vie lelo na mboka na biso ezalaki mpo bayeba yo artiste fosala nzonzi na baliosongo fosala nzonzi na file loin fosala nzonzi na pakalowi fosala nzonzi na masumu fosala nzonzi na elombe na bandaki kolela mai na misu nalobi nzambe ngai pese na kobima na miso ya bato sudia kazalaki soki ya kotourne mpa na biso nazoloba gabwete mais soki omoni bazoluka ata motu moko kuna joue bengataka eko nayeba ata kojoue lokola mpe tobandeki kotambola na mibeko ya mosali ya nzambe mwa bakelke bakolege bandeki mpe kobenga biso mosher ya kotourne ntango okende pa papa lobenga mpona nakende tourne papa tuni role nini nayebisi babina joue kisoda biso musaka soda te biso eza évangile fo kotia sango malamu nazalaki vraiment bloqué mais na ngolu ya nzambe mawa aye kokomisa ngai lelo lite ya kanda ntango na bimi lite ya kanda naye ngai nasalisi nga nzonzini par excellence ngai nasalisi nga nzonzi mo eleki banzonzini nyonso ngai nasalisi nga nzonzi mo eza likolo ya banzonzini nyonso la question est-ce que maintenant le mec au solo là est-ce que na sila au solo là est-ce que na benefit au solo là est-ce que na mumeri au solo là ba koma ka au solo là bango na bango ba banzonzi nani natali singa nzonzi na boko yo maman Olive Lembe
yena salisi nga nzonzi mama nzamba pambola yo nzonzi nga liboso mama salisi nga na kati salisi azotuna nga o yo pe lite akano ye awo babi mabo livi merci osalisi nga nzonzi nga salisi na moni kuna so bazotuna nga o mundo mutaba internet lite akano ye bakoba o nzambe mama livi asalisi nga nzonzi mutu asalisi nga nzonzi na mboko Kongo pongana lelo nakoma camarade ya bacomédien nakoma lelo muninga yelombe nakoma lelo comédien yekomi na mboka eza bon retenir bien eza pasteur de foi bon retenir bien c'est maman Olive Lende po bacomédien nyonso wana ntango nasalaki na ndako pasteur de la foi na bane kotala bango banyami dusu na mosika nazoyeba ta bango te mais mama ya boboto mama ya mosangisi mama ya bomoko akabolaka te mama ni mama Olive Lende merci mpona nzonzi ngo osalisi ngai asalisi nga nzonzi moko extraordinaire batablo ebele te tablo ka moko nakutani na bango nyonso nzambe apambola mama 12 tablo te 15 tablo te ezwala une semaine te nzambe apambola mama bokopesa lolele na yo kosalisa bato eza bitini na yo koyokela bato mawa eza comportement na yo mama na kati ya kitunga to mpe na kati ya saki na oyo ya bomama maka na kati eza te nalobaka bolete bopermete nga naloba retenir yo otike eloko osala mot de la fin d'une manière osée place ya kitoko oyo ayambi biso merci na mon vieux moyaya babi mavinga merci beaucoup nzambe apambola ye akanisela ye aza ndeko oyo asoutenir na mingi na carrière artistique kaka ndenge ote koyebisa bino bolingaki botuna abima ndenge nini moto asalisi nga nzonzi na baartiste nyonso si nayebisi bino mama Olive Lende tika ete mama na biso nzambe abakisela mikolo ebele owumela nzambe abomba yo likabo oyo nzambe apesa biso esengeli to reconnaître mpe toyeba kosimba yango likabo eyaka moko soki boprotege yango nde ekomi ebele lokola likabo eza moko tika toprotege yango tobomba yango tobalela yango malamu mpo lobi ebota oyo ebele oyo toza na kokosa ya koloba mingi eza te bobenga na plus 243 89 78 37 29 nalobi plus 243 89 78 37 29 tata pambola biso na remercier vraiment Apelko Prince Ali nzambe na ngai apambola bino akanisela bino mpona mosala kitoko bozosala vraiment na remercier bino mingi Pasteur Pierre Kano remercie Apelko Mobimba avec Prince Ali Mobimba sikoyo voyage na mama Olive mpona groupe na yo baavantage nini oyo bénéficie nango oui babénéfice oyo bino booluka na bénéficier na bokomprendre yango te mama aza nini oyo nini babengaka aza ministère ya culture arité mama aza na ye mama soki asepeli atambola na motu soki asepeli bobeta tout quelque part nango biloko bapesa te bénéfice na ngai eza esengo mama na biso mama mokonzi azoreconnaître ngai balobaka boye bato batombwami bana facilita kotombola bao bana se nga mpona ngai eza esengo makasi mama azoreconnaître ngai mpe nzela na ye bato ebele mpe bayebi ngai yango nde esengo na ngai merci nzela na ye bato ebele bayebi yo sikoyo bosololaki nini na mama vraiment entre yo parce que te akana tolongana ndenge okendaki na cadre ya koyede bato na diversement ya koseka parce que nde bazali stressé esengaki mpe babino bozala bavaleur ya mboka na biso bozala parce que yo etanke artiste ya comédien osololaki na mama nini mpona baartiste ya comédien mpo tomona bakutu aza na talale mais po akomaka bapembeni ya mama Olive bazofilele babuton mama aza mama aza na mosala na ye oyo asalaka mpona kokoma kuna oyo bino bozolingela na kokompa nango te papa na ngai nakosolola nini okanga na problème nini
kolobele ezali ça mon web eza na ministère ya culture foto tolobela kuna ministère du suka même mon déclarer ça là ça oui kaka yango wana foto tolobelaka kuna foto tolobelaka kuna mama ni foto okende bafleur foto félicité mama na biso mpo makambo oyo ministère onasala biso ole nini soki soda to soki nini comme na liba sokoda esalela biso ezosala biso te foto boko bafleur na oyo malamu monani ya misu tika topamona mama merci merci wana tozali komona pasteur te akanda bomoni toujours kaka ndenge ya conférence eleki mpe ndenge nazwi ya suka ya conférence boyocomona ndenge alobi merci toujours kaka na mama olive ye moto asalaka ke baartiste ya comédie mpe bazwama mopepa sika wana opesaka ndenge merci na papa Joseph Kabila kabi bien le président oyo alomoi na ye mais aza toujours vivant mpo tomona ngo te na mboka na biso merci toujours merci d'assistance na masala R9 merci na Christian Moparazzi na sima caméra merci à conseil à confrère tout à tout ça de jour musala na ndenge ezalaka bosabone lelelele na Congo Suisse TV principal partout de la presse conseil numéro zawana on dit na biso pe quelque part numéro zawana za na poso sur la numéro zawana bengi toujours kitoko pale